ndeko na yo oba bomma na force ya monde bondoki bondoki zo continuer ko poursuivre libota na yo parce qu'ils ont mon réaction mon côté bazo mona bazo bomma bino lokwa ba soso bozo réagir te bozo incapable à koluka nzambe on Dieu n'est pas incapable mais nzamba linga muto sala pas pour te accompagner. Laisse-moi te dire, l'Éternel est avec vous. Mais ça dépendre n'a pas au bino boko sala, na détermination. Shalom, 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 Nabandeko Balandi, instant devant le trône. Émission Ezalaka, toujours présentée dans votre humble servante dédiée. Bisika izomi bino nzambalo la apambo la bino, pourquoi pas? To monani nzamba sali biso grâce. Tokuta na lisu na mokolo lelo ezangolu ndenge papa na biso atomsa so yemba ezangolu olinga nzambe pona bana bato ezangolu akambo Yesu asala pona biso ola monzambe zo continuer kotambola na biso bana na ye esengo na biso po ete tondima Yesu pe toyeba ilokola mokonzi pe mobikisi na bakatango nyonso différence ezali entre bayeba sambelaka na bayeba yebi Yesu moto ayebi nzambe ayebi Yesu yende Seigneur et Sauveur abangaka lisumu mais moto asambelaka alobata na sali nanga lisumu na église non senga pardon amen bien-aimé dans le Seigneur t'as la différence o etalisami entre moto asambelaka kindaka église na muto ayebi nzambe parce que ko kende église elingelo bate ko yebi nzambe mais ko sala volonté ya tata des otalisa ete moto ayebi nzambe pas reconnaître que Jésus yendaza Seigneur et Sauveur. Alors na pesi bino lisumbo te bien-aimé dans le Seigneur ndenge to mesana tango nyonso koloba kolala kola mukeza habitude te ezangolu ko ute pai na ye moko mokonzi mbote na bainyoso babenganga sa presque tolingi yo mingi to sepelaka na yo nga pe na lingaka bino mingi nga pe na sepelaka na bino na pesi bino lisumbo te bien-aimé dans le Seigneur et sans plus tarder na lingi to kota na ya motuya ya mokolo lelo nous allons parler que sur la prière. Bien aimé, je continue de parler sur la prière. Pourquoi? Parce que bananzambe to perdre o ezali bomo inabiso bananzambe. Bile inabiso a mokolo na mokolo, c'est la vie de prière. Et la biso ya mokolo na mokolo eton ke bananzambe, c'est la vie de prière. Un enfant de Dieu habille la prière, se lave dans la prière, il mange la prière, il médite la prière. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est une personne. Il est écrit, notre Dieu fait de ses anges les vents et de ses serviteurs le flamme de feu. Comment moi nanzambe azangi prière katina bomo inaye? Laisse-moi te dire, ce que zangi bomo yalo sambo, okokoma instrument ya monde de ténèbres. Kozana Yesu eza bien moko bande konanga na ko sabinote. Tala et arrive à kanaba moment moko na sambeli na zumwana nanga to koti na moustiquaire to lala nzamba ye revelenga oyo bandoki bazo bongisa. Imaginez bavandi basali clic na bango babongisi nyonso ya bango mais nzamba ye ko revelenga tala bato makamba préparer ko sala yo ta kozana Yesu tala avantage aux amours na nzambe avantage ensemble la thème avantage aux amours na nzambe quand tu reconnais que Jésus atika likolo kita na se amema mikumba nanga il faut na kima lisumu nzamba no permettre te mabela tayo. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Donc, ton babongi silikama, ange nanzamba au campé, ange nanzamba au campé, ange nanzamba au campé, batie mutambu, ange nanzamba au campé. Donc, ogoleka, ekotika la jamais kosimba bombo inayo. Je parle que sur la prière. J'aimerais qu'on définisse la prière ensemble avec vous. La fois passée, la prière, c'est une puissance, c'est la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu. Hey! La prière, c'est une puissance, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien
envers son Dieu. Bien-aimé, kozala na force ya losambo. Bien-aimé, omoni soko matina losambo. Maraba Santa. Soko matina losambo, telemi suivi de prière. On en a besoin luka prophète tasambela pona yo. À prophétiser pona yo. Parce qu'au fur et à mesure ozo zinda na losambo. Nzamba bando yo révélo makambu yo moko. Nzambe abandon le kanaba ndoto na yo abandon révéler yo moko makambu obi makambo nzamba révéler yo moko et l'équipe makambo ba prophète ba lobi na yo parce que nzambe tango aye koloba na yo moko oza rassurer que nzambe o ya lobi suka na okokisa yo zaka wana sima ba prophète olandaka ba prophète ba prophétiser pona yo parce que vie de prière est en moi. Vous savez moi na kenda jamais ba prophétiser pona nga. Je suis servante de Dieu. Je ne sous-estime pas la prophétie. Mais nzamba lobelanga moko. Pourquoi? Parce que na lekaka na zinda kana lo sambo ko lukanzambe. Batan wana ozo lekisa na ba futilité pe sanka yeso pianga raison. Tala, omoni batan ozo lekisa na ba masolo inutile pe sanka yeso pianga raison. Kamona nona bato mabe. Il est écrit errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui la médite jour et nuit. Tala, kababombo ina yue pa ina Yesu. Kabona na ba fitilité ya kotonga kabatu. 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, ozolo bela kombo muninga, pesango Yesu bien-aimé. Au monde nzambe na changer vie na yo. Au monde nzambe na ko transformer identité na yo. Je parle que sur la prière. Bien-aimé, pour nayo muto landakanga certainement ndenge boyebisanga bo sepelananga c'est bien bon. Si kolinga Yesu koleka surprise kambuzi. Omona mamzambo salela yo. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 12. Vers les mêmes temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intervention de le faire comparaître devant le peuple après les Pâques. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. My God. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Eh mon Dieu, est une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre, on le frappa au côté, et en disant lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Nzambe nangai. La Bible nous dit en Actes des Apôtres chapitre 12, le roi Hérode était en train de maltraiter les gens. Il faut babomayo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit vers les mêmes temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Na époque où on est là qui va te sambela yorbatama. Ceux qui va moni bato basangani bazo sambela, il faut ba bomba bino bien-aimé dans le Seigneur. Bako kangabino ko beta. Et quand on a même temps on a Bible les précisé, Hérode a tindi ba kanga Jacques. Il faut a tindi ba kanga, la Bible dit il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean. Abomaki Jacques ndekoya Jean na mopanga. Voyant que cela était agréable aux Juifs, et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours sans levain. Quand abomaki Jacques ndekoya Jean, amoni batu ba réagir te selon yé, amona kangwe sepeli saki ba Juif. Bien-aimé dans le Seigneur. Omoni vi alibota na yo ba lia. Bandeko na yo ba séquestra bango na monde de ténèbres. Ndeko na yo ba bomma na force ya monde abondoki.
Bon, donc, ils ont continué à poursuivre à l'ibota na yo parce qu'ils ont une réaction de mon côté. Bazo mona bino loko ba soso bozo réagir te bozo incapable à koluka nzambe. On dit n'est pas incapable, mais nzamba linga muto sala pas pour te accompagner. Laisse-moi te dire, l'Éternel est avec vous. Mais ça dépendre n'a pas au bino boko sala, na détermination, na renoncement, penzamba quoi accompagner bino. Et tant que bomi Jacques frère et Jean, à mon église de réagir, te ba jouf ba sali l'autre côté. Alors voilà, na bomi ndeko na bomi disciple moko, ba sali na bangonge l'autre côté. Alors na koki ko banda ko boma bango lo lenge nga na lingi. Aye ko kanga siko Pierre, my God. Et nzambe na ngai. Nzambe na ngai. C'était pendant les jours des pains sans levain. Ake ko kanga. Bible zoloba Hérode abazala ki ko loba. Oh my God, laisse-moi lire ce verset. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sur la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc selon Hérode, alobaki akobomaye après la Pâque, akobomaye na miso ya batu nyonso. Oh nzambe nanga azobosana ke tu sais tango diable asala ka projet ako détruire via mona na nzambe akenana ko tuna permission pas na nzambe, mais pour ka détruire via mona na nzambe ezo dépendre ne tamboleli au mona na ya zo tambola. Bien aimé, laisse-moi te dire, tango abomi Jacques ndeko ya Jean église réagir te salipe l'autre côté. Et salipe l'autre mon côté bien aimé dans le Seigneur. Mais tango ye ko kanga Pierre na idée na ye pas que le capote aboma Pierre na miso ya bateau. Église sangani mon Dieu. Église sangani balobi non. Trop c'est trop, ça n'est de trop. Comment komi ko boma biso lokola ba soso. Azo boma basali nzambe lokola ba soso. Or il est écrit ne touchez pas à mes oins. Bien-aimé dans le Seigneur, église sangi si force kobele la mokonzi ya milimo. Basangani kobele la mokela likolo penase. Basangi si force babele la moto akela Hérode, pe akela Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. Tala makambu Bible zolo banabiso. Muto si bakangi na prison, mais bateli ba soda pembeni bakengela ye. Bakangi sous ba chaîne. Vous savez diable. Tango aka kotonte mwana na nzambe. Aibi ke o aza danger de mort, aza intouchable, azo mekaibi ka kokoka na yete. Comment muto aza de na kati ya prison, bokangi ba chaîne, na kati ya même prison botiena ba soda ba surveiller. Donc babandaki ko banga, baibi ke moto aza très dangereux. Pourquoi? Azala ki na force à losambo kati na ye. Bien mais ce qu'on a na vie de prière, bando ki babando banga yo, bien que babando yo ko meka yo baibi ke bokokate, mais ba ko banga parce que aza danger de mort. Bien aimé, Hérode akangi Pierre, mazobanga bi muto atambola na Yesu. Oyo aza muto nzambe. Akoki pe ko sala bikamo moka bimbiawa. Pourquoi yo kokobangisa ozo kokobangisa bando kite? Yo muto azwi kindokika lelo zo banga ye. Or na monde molili, force ya sema kasi za ba sorcellerie. Eza moto azandoki. La sorcellerie eza dimension muke makasi na monde de ténèbres. Bien aimé, il faut des démons banga kayo. Hérode bande ko banga Pierre. Abi mouton no banga ye. Alors bet appelle au monde à prison à Limoué. Bien aimé dans le Seigneur. Tala mouton a déjà gardé na prison. Mais bateli bakange ba chaîne. Mais bateli li sousou ba soda ba surveiller ye. Au monde bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi ce ko bangi sa monde de ténèbres té? Parce qu'on a perdu la vie de prière. Yo commandé qu'on explique ma kambuna yo et pas batou. Bien aimé dans le Seigneur, nous tous au tabisika wana. Osana ba problème on dit quoi expliquer yo. Maintenant on a compris il faut la tombe la mise sur n'engrais pas inanzam. Il est écrit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Église de Sangani, babi mutona makoko libéré Pierre na maboko Hérode ezaka Yesu. Parce que Hérode n'attend wana mutakoka ko simba ya zate. Il était comme Mobutu et pas na biso neto loba na République démocratique du Congo. Donc azaki lokwa Mobutu na époque wana nani otelema simba nani akoloba. Il fallait ka Yesu ye mokwaya.
Bible zoloba les mêmes jours basangani. Et les qui 2-3 jours te. Bible zoloba na même jour. Tango basangani, église basangani ya kobata mabake sambela. Et Yesu aza bien. Yesu aza malamu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Luka Nzambe. Tala kabona nona masangani eloko opia yote. Kabona na kinduma na eloko opesa yote. Mais so kangami na Yesu tala wallahi mokile kamwa yo. So kangami na Yesu wallahi bato balobo simbi kisi parce que Nzambe tango sepelaka pambola moto mokile banda kotala ezaye to yete parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Développe la vie de prière dans ta vie. L'Éternel dit essuyera tes larmes. Akobimisa libota na yo na condamnation. Libota no kobimakati na ba prison ya bondoki. Dans la Bible zoloba na même heure, le même jour, basangani babonde la pona Pierre one église Église nde basangani bato bazaki na mai na makila lokola yonanga. Il est écrit Élie était de même nature que nous akangambula pendant 3 ans et 6 mois mais yo bondokela tanda kuna yo incapable ya kosambela. Bien-aimé dans le Seigneur Luka Nzambe tika ko luka basala Nzambe mokili mobimba oyoki wazo kitisa prophétie oke kuna oyazo bikisa bato azo tambolisa bakoka oke kuna. Seigneur, que l'Éternel te donne la force de prier toi-même. La Bible dit tout celui qui est capable de prier, capable de tout. Église sangana kobele la Yesu. Tango ba sangi si ba force. Ba bele li Yesu. Bible zolo ba ange na nzamba tindi Yesu Masia. Atindi ange na yeki no libérer Pierre na maboko Hérode. Nzambe na ngai. Kozana Yesu la Yesu aza bien. Yesu aza bien. Talaka muto zalaki na ba chaîne. Na ba soda. Mais ange ya bimisi alati sie sandal, alati sie ceinture. My God. Mais tazo bima na prison, ba soda ba koki omona yete. Abimi na maboko Hérode na sécurité Hérode. Mais ba soda ba koki komona yete tazo bima. Même Pierre yemoko tazo bima zo mona ngonde tindoto. Quand est-ce que conscience y a Pierre yaki kozonga. Tango ange atikiye aibishe shikoko kiko kende. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre avait la force de la prière. Pierre s'est confié en l'Éternel. Parce que je pense que si Pierre azaki na kati sa prison, abandeka kobele la kombo na Yesu tala. Paul na Silas babwa ki bango na Shadrach, Meshach, Abednego. Babwa ki bango na fournaise ardent. Lokola bango moko baza déjà moto ezik sa bango ndenge nini. Tango za na force ya prière, laisse-moi te dire au coco ma moto. Parce qu'il est écrit, notre Dieu fait de ses anges le vent et de ses serviteurs le flamme de feu. Tango matina lo sambo koma moto. Mukolo moko wana na ovanda na limité na obimana na kedota ndeko moza malade. Na utar na jeûne et prière, kokati sana okati tosa la croisement na mutaliboma. Bien-aimé, c'est que je vous dis le ciel m'entend. To komina esika moto sa croisement. Ya zo ya bonga no ya. Alinga comme esika na za banda mbangu. Abanda mbangu na lobata na kombo Yesu te. Abando la tsanga musapi na musika. Je me suis dit non, c'est la force de la prière. Comment esprit m'abe et zo tourmenter vie à moi na Nzambe parce que tu es faible. Pourquoi? Parce que je prie à tout moment. Nazoka ba genou nanga pona ba jipa mikusete. Mais na buka ngo pona benga intervention ya lola. Pourquoi zo comprendre que bitumba libota no sengi lola. Belela lola. Ba belela lola na moyen moko za na nzela lo sambo. Bien-aimé, augmente ta vie de prière. Yoza beaucoup plus na ba fertilité. Dans la soko vie de prière et comme vie na yo aucun mois. On comprend que nous sommes comme facile. Nzamba ko telema na bomo ino pa okamusa mokili. Bien-aimé dans le Seigneur, le samedi semaine est là. Le samedi prochain, to sambela. Je pense que le samedi prochain est kozala le 29. To kota live to prier. Mutu nyoso na ba problème a kota live to sambela. L'Éternel a salelo mon avis mutu moko. Bible zolo l'église basangani le même jour nzamba tindi ange naye a ke libérer Pierre na maboko Hérode. Pourquoi pas nzamba libérer bo mourina yo? Pourquoi bando sambela ange na nzamba zo kitate po kangola yo?
Or ba ange nzambe bazala na service na biso bato poni ba osala na tina vi na yo te otambola kande mabe osambela kanzambe likolomo na kati moko libanda. Donne-toi Jésus. Mikotisa na kati ya mozindo. La Bible dit si tu veux prier, Matthieu chapitre 6, le verset 6, entre dans ton chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui est dans le secret, et ton Père te les rendra. Ozo comprendre que vie na yo dépendre na yo moko. Ça na nous pas, Yesu a quoi accompagner yo. La Bible dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili cherche ma face, je guérirai le pays. Il est capable de changer ton histoire, de transformer ta vie, de consoler ton cœur, de te donner les enfants, de stabiliser ta vie, d'essuyer tes larmes, de changer l'identité de ta famille à une seule condition, cherche l'Éternel. Le quoi l'église ndenge sanganaki, baibele ki Yesu, atindaki mouange na ye, avec qui libérer Pierre na maboko Hérode, que ce Dieu-là essuie tes larmes. Nzamba peso makasi à l'osambo. Que l'Éternel console ton cœur. Que l'Éternel essuie tes larmes. Nzamba kota bitumba na yo, atinda mouange na ye, akendo libérer libota na yo na prison ya mai, na kati ya molili. L'Éternel qui m'a délivré des esprits des eaux, que ce Dieu-là te délivre. Nzamba kwa isabashan, le Dieu qui m'a délivré de l'esprit de Marie de nuit, que cet esprit-là est capable de yo. Ce que je déclare maintenant, Motonio Sozo Landanga la délivrer. Nzamba zongi sa vie de prière. Moto perda qui vit de prière, my God. Quand on a mission na mokola lelo, Nzamba lola zongi selo vie de prière. Nzamba zongi selo soif a sambela. Zali ya koluka longina ye. Nzamba bimission na ba fitilité. Nzamba kabolo na ba posa ya nzoto. Akabolo na ba fitilité. Abimission na bilulela. Na déclarer maintenant. Je déclare étant que la servante de l'Éternel. Je déclare étant que l'envoyé du Tout-Puissant. Nzamba kwa isabashano elia qui vit na yo. Ba force bloquée qui bon moina yo kwa ya. Il est derrière la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. Je déclare maintenant. Ouais, l'attaque Paul était na bon moina yo. Paul est maintenant. Il est écrit tant que je suis dans le monde. Je suis la lumière qui éclaire le monde. Je déclare que la lumière ekota nanda kona yo. Nzamba peso bana yo mutozo lukabana. Nzamba koti salobi koyo mutozo bela. Nzamba fongo la finance. Et si kamonguna kenda ki kokanga na vina yo. Je libère l'onction maintenant. Na motoneo sozo landanga zan hôpital. Ba ibaza na hôpital. Lobi kwe compagnie bango maintenant. Que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la maladie disparaisse. Nzamba vinanga. Nzamba bolenge nanga. Nzamba ba humiliation nanga. Je déclare maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu est capable de tout. Lobi kwe kota nanda kwa moko na moko. Nzambe kwa isa masque de vieillesse. Na bomo ya mwasi moko molile lata bomo inaye. Maraba santa. Oh, infection comme chronique elle a libéré. Et libéré nzoto wana na kombo na Yesu. Nzambe couvrir étoile ya moto moko na moko. Wazo lukaye pour monde de ténèbres zo lukaye. Seigneur n'a déclaré nguya na yo kita. Et localiser via moko na moko. Bonzambe na yo lata moko na moko. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour cette lumière, Jésus. Merci pour cette atmosphère, Seigneur. Je te dis merci et je te rends grâce pour cette miracle que tu viens d'accorder. Merci pour le miracle que tu viens d'accorder, Seigneur. Merci pour le miracle. Merci pour l'accomplissement. Je te dis merci parce que tu n'as jamais échoué. Merci, Seigneur Jésus. Tu es derrière la parole de tes serviteurs. Seigneur, béni. Motonio soyo ki liloba mokola lelo pe asaleli yango na kombo na ngwana Yesu Masia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Instant devant le trône. Merci pour na ba nyonso oba mesana kolanda Instant devant le trône. Nzamba lola pambola bino développer vie de prière na yo. Nzamba obimisa yo na ba prison ya libota na ba force ya monde de ténèbres. Lukanzambe asalela mokile kokamwa na kombo na ngwana Yesu Masia. Tokutani na prochaine édition. Dieu vous bénisse.